Vous n'avez pas fait un bali. Vous avez fait un moisi. Babi bango akobota kobala te. Pourquoi? Aïe so bali, on remplit critères, on tombe bali à la moto bonzambe. Atiki vous la kana ekobo bon moderniser. Vous en a poto. Aussi dans le code, on a fait un mois, c'est un mobile. Mobile, on est normal. Donc ça, il faut moderniser. Donc on a passé, on a eu soutien, on a eu ses kangami, on a eu soutien, on a eu kangami, on a eu soutien, on a souffert na poto. Bakanga bomo inayo, bakanga yo, aux enfermés. Tika nzambalola, amona yo siko zali. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ozakoyoka we. Amen. Amen. Oh, amen. Oh, amen. Alléluia. Amen. Amen. Yende. Amen. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Na Yesu. Come on, Jesus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Na Yesu. Zambe nanga zambe na yo, zambe na bisonyo. Oui beleme, tokomi suna ngonga na biso, tokomi saka mokonzi na biso na nzela mateya. Nalingi to sambela, nzambe aza na biso, pe asukisa na biso. Nzamba lola mokonzi na bilaka cheme ya vie. Natiki moment favorable na komona yo mokonzi na bilaka. Zana ngai bandekino suka. Nyonso na koba nzambe édifier ta moto mokonzi nzambe na dimanche lelo. Mokonzi na bilaka ngai na limwa. Yo apparaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, bien-aimé, na pesi merci. Na ndeko na biso na tamwamba. Oyo aeli biso lisusu na kati na etonga pona kopanza sango elamu partout bozali na mokili oyase na pesi merci nzamba pambola mona yo na pesi bato nyonso ba fidèle na biso ba andaka biso ba abonné nyonso ya EHP Media na pesi bino mbote nzamba ola kota makambo na bino esika nyonso bozali mama Bladini Kololo mbote mingi esiko zali kuna na France mama na biso Micheline Kololo esiko zali na Madrid mbote nzamba pambola yo mama Joyce nzamba pambola yo Dora Matondo Nzuzi nzamba pambola yo mama prophétesse Tabita Lumba nzamba lola abomba biso na ministère prophétique venez voir na pamboli bino makasi beleme leo nyata isabino maloba oyo nzamba pesinga yo zali oza moto moko osala makambo yo simba te osali boye passe bien aimé bisana bisana na poko alelo na teka bino la repentance mbayeleka ki moto nyoso bongoli motema mais makambo simba kaka te aya basambla supo na ye nzamba atia mafuta ya sikana na ye alongola pe a décanter basuso difficile wa sekata na bino to esa mbango mingi te bezangonga na alliance oyo na thème on est éliminé lelo ezali bongo l'alliance familiale. Pourquoi l'alliance familiale? Nous avons beaucoup des alliances na tango familial. Pourquoi? Ezali ba famille tout le monde a passé carte de ba famille moto moko tabota mana nzete moto moko ta malikola kwea ezali ngai na yo to tali mwe mama na ba famille na biso ndeto sangana mais makambo yo simbate. Pourquoi? Ezali benga l'alliance familiale. Bien aimé tsana bisayo alliance nini basali carte de bo na yo vino za na passe na souffrance na minyoko ozana poto zo la ngai dejo baya poto
poto obaya poto pour la malilité baya poto passer aux mikili au vanda vie na yo pasi obunda ke simba kate bazui nguma babenga boa batina nzoto na yo azo sanzaka maladi maladi zo simba te bene okuta basali nzambe bele le muso bikate na fingi basanza te bolimbisa nga le mususu okuta musala nzambe atamo na banga nzambe te osala alliance ya mabele na musala nzambe wana il faut bosololi assemblée lio tango bika amen okotisa le savoir amen la kisinini oui ezala se bongo osami musala nzambe wala Saoul vinese beba andimiso amen na loyenge na sentiment bien aimé okota na alliance ça le savoir ba alliance musu yangwana alliance automatique ba sakata bona yo na basala nzambe wa beba na benga ba Saoul ba vieux prophète nzambe sia bima na ekobo na kofinga kotonga repentance ba boyi ba obenga bango ba passer munene opezaka combien nzamba pambola bino parce que bozali to bongola ka mitema to simele mo nzambe nzamba batela biso alliance na biso to tanga na mukanda ya 1 Samuel chapitre 20 verset 8 à 16. Wanezali alliance. Pourquoi l'alliance? Bien yo kanga maram. Eza musika esika yo zwa mezo landangai tanga 1 Samuel chapitre 20 ba dans intina suka oko comprendre ni na loba na tangi loba la nzambe na kombo na Yesu Kristo. Oui, to tangi la mokanda 1 Samuel chapitre 20 verset 8 à 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Montrez donc ton affection pour ton serviteur, puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel. Et s'il y a quelque crime à moi, ôte-moi la vie toi-même, car pourquoi mènerais-tu jusqu'à ton père? Jonathan lui dit, loin de toi la pensée que je ne t'informais pas. Si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père et menacé de t'atteindre. David dit à Jonathan, qui m'informera dans les cas où ton père te répondrait durement? Et Jonathan dit à David, viens sortons dans le champ. Et ils sortirent tous deux dans le champ. Jonathan dit à David, je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain ou après-demain, et dans les cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer. Que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur, dans les cas où mon père trouverait bon de te faire du mal. Je te formerai aussi et je te laisserai partir afin que tu t'en ailles à peu et que l'Éternel soit avec toi. Comme il a été avec mon père. Si je dois vivre encore, veillez user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera aucun des ennemis de David de dessus la face de l'Éternel. Car Jonathan a fait l'alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. C'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, Bolimisanga pour Nathan, Nathan message pour comprendre. Qu'entendez-vous par l'alliance? L'alliance, c'est quoi? Je vais le décortiquer. Alliance, la lingala pour comprendre madame la kisini. Ezali ba biloko ba tobi ba le ba sangani ba kutani ba lobi ba tia ba se mettre d'accord, ba communiquer quelque part ba bombi. Amen. Alliance c'est cause en témoin. To alliance c'est cause appelle un témoin te. Témoin là c'est ya kanani. Ya ba na nzambe ba tia témoin nani. Ba tia témoin ba sali ya nzambe, to nzambe kolo mokeli. Mais alliance ya satana, ba zana ba témoin ba ta mokilité. Alliance ya satana. So alliance ba ndoki bozaka na témoin bandoki bango na bango bazui ovana kimbantseke bazui ndoki moya kandu kande témoin ovana na lemba bazui ndoki moya kimbale tomisato basangani ba se mettre d'accord pour basala mutulika moko songolo pakala bien mettre na bisayo alliance c'est cause alliance ya bien alliance c'est mso za lesa mabe pourquoi ya bien mabe na biso na pourquoi lelo. Nous avons au moins cette alliance. Dans cette alliance, on a pour Nathan, nous avons trois alliances. Première alliance, alliance
Moaïque. Deuxième alliance, alliance davidique. Et troisième alliance, alliance abrahamique. Alliance wasote na Matthieu chapitre 1, au verset 1 tina suka. Au monde alliance boni o nzambe asala sala kana batunaye. Bimi tika na bisayo. Alliance ozaki ni l'idée de Biblia. Na tant sabino bo comprendre malam. Et ça qui la motomo na Biblia, comme na Saul, azaki roi na kata mboka wana na kala. Na roi Saul wana, tango nzamba pesa ke mafuta, roi Saul et ko na tamoro boye akoy ko abiser. Tango ko abiser na nzambe si asanza kiye, nzambe si atika kiye, nzambe si abwaki sakiye. Ya se ko yeba te et si nzambe alimbisa kiye, nzambe déjà abwaka kiye. Voilà, amen. Tango nzamba Saul, nzamba sala kanini? Tango yotika mutu, ifaluka mutu oza successeur na ye, oya kolanda ye. Yango moni David azalaka mutu moko ya salite, aobokola bampate ya papa na ye, na kate na zamba, na bouse sur la banyama. Mais David tango nzambe atiaki ye koto wana, ya kalisa ba rejeta ki nzoka nzambe azana plan David. Yo zo landanga, ozana plan ya nzambe. Tango zo kufa te na se amoy oyo. C'est que nzambe alinga sala quelque chose na bobo na yo. Ba boke mo ali ebele, sida kindoki, tibia kindoki, tension kindoki, hypertension kindoki. Na vie na yo po yo kufa. Ba zo te pourquoi? C'est que nzambe azana sujet abonné, kat na bobo na yo, oza ko yebate et c'est lui ko comprendre. O luka ba sala nzambe solo, ba sambe la po na yo. Nzamba kitsa mafuta na yem kata bobo na yo. Tangu passe leki David ani na zamba azan obenga ni kita lindanda. Abeta kalindanda na ikaka. Abeta kalindanda na ikaka. Et comme na tamu ko boy Saul akomi na passe minyoko. Babe sengi loko mo boy po elesa musakaye et puis kay mo sengo pose en tristesse c'était basaki ni. Babité to bi mwana moko ya tata moko songolo pakala comme na David abeta kalindanda makasi. Tanga abeta kalindanda bato babikaka bazwaka vie. Bakeko benga ye moto na solo oya mbolo bampate ya tata na ye. Aye wana abeti lindanda wa abiki ayoki bien makambo esimbi. Oh aye mona oyo azana eloko ya nzambe. Amen. Tango azala kwa nzambe bongo bakomi koluka David sula likambo. David avandi bamonisi pasi te mais bamoniki esengo na ye na tamoko Saul lokola nzambe sa restaki akomosa ba n'importe quoi habité mona alire azokene na yango alire eko sa nini e kobisa ye mokonzi tika alukeli likambo na sa nini na bomaye. Bien aimé, est-ce que yo vandi? Est-ce que yo pe ozatana eloko moko ozana ngo di yango ekoteka ndako ya roi mage roi zaki mtema be mais ekoteka po kaka lindanda ya pamba azobeta bato bazobika bazosepela yo pe siko zali wande konanga ozala tous les 5 continents wana Amérique wana Asie wana Afrique l'Océanie ozali ko Europe. Est-ce que ozala eloko moko oza fort ekotsa ndako ya roi? Point d'interrogation. Est-ce que yo pozo la ngai ozala eloko moko ekolongola maadi kata bobo na yo? Point d'interrogation. Bien aimé, zalo kola David zata eloko moko ya malamu eko sepelisa bato soko oza mutu mabe to boite zata makasi na prière moko boye zata makasi na koyemba zata makasi na pesa ba dîme na bo offrande po nzambe eloko moko eganga pe sepelisa bato ndenge David kaka ndanda ndenge sepelisa ki bato na mboka. Amen. Ekoleka ndenge nini tokena lombango makambo ebandi passe koti babite netoza awa tokende kosala nini koluka mutu ako remplacer babi boy to misa mutu biso Goliath oya pays tomboka o ville ko boma Goliath biso to komi ba esclave ba ko banani ba komi ba roi na biso batindi bandako moko bien aimé batindi bandako ya David tatana misi bande kona nyonso bato bavimba gabari babote baboga babite babi roi moko bima abi me bana nga nyonso yango beleme tala niveau ninge diabulu akanga via moto tata boti mwana abosa ni kazala mwana moko bele David tata abosa na kaye poza la zamba ayo kanisa mwana moko David yelo kote ya umla bitumba nzamba abi alokotaka na se atombo likolo ata problème eleki yo ndenge nini etondi yo makasi elekeli yo na ngai mais elekeli nzambe na biso te. Tala David moto la salité abokola bampate ya nzambe ya papa na ye tango yindi bake ko bunda bake bataille bande ko so bake ya tikali ta bande ko tikali kuna basa bake bunda biloko ko lie sili esenga nini famille David ba ravite biloko na famille na ye batali mtoti na réalité tatala bengi nini abengi David abi David za biloko yo
yo ke otika bandeko na yo bien aimé soki ndoki a manipuler yoko a ko exposer le makai belo ko bebele tas ko degré David est mon amour de taille petit détail puis moi amour de âge guerre eza kuna mais tata na tindi moi na guerre a ko tika mikolo bilo ko lia so yaki libo David nga kufa eza ndemo na biso na bino ba exposer vi na bino la msuka tata na bino moko la msuka mama na yo moko la msuka bandeko yo moko na butu ba bongwami ba ko ba filisa bo na yo exposer vi na yo po yo kufa obeba bien aimé ozo kufa te po ba lekolo oza makasi ko leka bango te nzambe na sujet bonne kata bo na yo et c'est no comprendre po kata ba alliance wana oya pa nzambe tango David akei ayeko kuta bato nyoso kao abi moi je vais battre Goliath. Moi, on va dire Liboma, comme il fout ton dernier. Bah, comprenez que David était. Mais David a dit, moi, je veux le battre. Bah, on dit Bitumba. Bitumba, kan. Bitumba, kan. Bitumba, kan. Et comme ça a été, David a bêti alliance, a bêti lance. Goliath akufa seni alliance oyo Jonathan ba sala na David akoyi mokonzi basaka alliance abi na mona nzambe asala bolamu mikoleza koya mais na bolamu wana oya kosala yo soka sala bolamu kobosa na ngai te na libota na ngai na tie nzambe na ngai témoin ndeki alliance oyo David basala kina Jonathan après les alliances là Jonathan kufaki Saoul akufi bande kwa Jonathan bakima mboka misuba kufa ezala mwana moko ya Jonathan akene na fin fond libanda parce que o koko la Saoul ya kosala batu nyonso basefe na ngote basé ko kompa bango David a sali vina a sala vie et avant de makela matoi likamo basala songolo pakala alliance abi abengi basali nyonso abi eske ezana mwana moko ya Jonathan tazali awa tika na bomol à cause de alliance na sala ebolamu babi hey bana David bana Jonathan nyonso bakufa bakoka Saoul bakufa za soutien c'est vrai moto moko musali moko bini kuna aksima abi mokonzi ato musafi babenge yaka nini ote na yebi mwana moko kwaza likoko ya Saoul mwana ya Jonathan mais mokonzi na biso roi aza salite aza boite abongite na ndaku ya roi David abi non ngai pe na salaka alliance tata ye na salaka salité na salaka moto délaissé mais à cause de alliance na libo lukaye nde ba lukaka ye inde ben na ye babenga Mephibosheth azaka bosono nde tobenga na lingala tobenga na français firme tangu ya ye bien aimé tangu ye roi yambia sepeli apese attribution apese manteau a pambukiye a pafukiye a zivi pe azuma kababulamu abiki akomi na mbongo ebele aza héritier ya alliance malam bien aimé alliance wana Jonathan bika oh Mephibosheth bika nango et alliance ya malam yango abika ka alliance pour la kate et wumela ki ba année des années ne alliance wana eko kokisema Mephibosheth azwa kivi boni alliance yo za na bota na yo alliance ya famille yo za nango bakanga bi basala alliance baboka na mai bakoba critique négatif babibana ya bana biso bakobonga te na génération tel bien aimé sikana ebisa yo l'aime sous génération ngo eza yo génération ngo eza lingai es alliance basala kona zela Jonathan David je ne crois pas c'est alliance bandoki ya libota ya famille ya quartier eza quartier so bovandi basala alliance babi na famille oyo na quartier oyo bato bakobonga te yo pe innocent au côté de la famille wana tu es inclus dans l'alliance sans le savoir je veux une alliance nouvelle oyo David asaka na Jonathan tika na yebisa yo alliance basaka tabo na yo vina yo ekangama ozana poto te bazo ba maladie ebele dimoko ozana tension oda hypotension oda hypertension yimo ozama makolo passe yimo estomac passe bien aimé nzote belaka mais oyo yebelaka te peso bela bona âge nini amen babebi si fina yo kaka boye basala ba alliance balobi fina yo ko simba te fina yo ko bonga te jusqu'à ce que bakolonguna monikili oyo bien aimé alliance basala laisse bien alliance pour la kate bien aimé alliance ko sala 120 ans 140 ans 150 ans soki boluki délivrance bo tuno na moto te et kotika ko sila kate et kozani progressif bino bomoni tia o famille tia katabo na yo ozaka na passe ona mzona poto aza bien aolie bien omela bien basala alliance babala kate mobali nazana mbongo il passe na mbongo mais babala na te et tout ça normal nazana poto pour la bino poto comme on va ndeka paradiso soza na poto c'est que on ça péché te donc soza na poto et comme la poto ça raté comme ça qui chasse na Congo
biso la Congo wa ikobo OK bomikosa ozana poto ovana mobali na yo mobali na bala yo te bobo taka bana eza na alliance moko ezoza pas faire mobali oza faire mwasi babi bango bakobota kobala te pourquoi ayika soko bali oko remplir critère oko tumba alliance na mota bonzambe atiki ovana kana ekobo bon moderniser ozana poto au-dessus avec code na faire moi c'est mobile na te on normal de ça est comme on moderniser non bien aimé et c'est ni au bala ceux qui au bali au quatre alliances ya libala babi na ta bala kate bobo ta kaka boba la kate eza alliance basala autant na kobo vini ko bongate vini ko simba te yango ba maladi e ko bikilikili eza na bana misusu bazo kindoki moins inconscient tata bala mwana ete na kishasa ba chaque butu ba pe kindoki na mulimu na makoi maloba mwana matoi na butu eza non libanda bino lali mwana yoka bakaba lokaka bolali amona ko lokaka pourquoi ba alliance ya famille et poursuivre bino tika na biso yawe tika na biso bana nzambe esika bozali yawe nzambe alobi na ngala sedo boye vina bino esima na boko ya motote ni alliance ya famille ni alliance ya kindoki na bina ngonga oyo apeso makasi pe ngwali mon santo ya ko marcher sur le serpent sur les scorpions de chasser toutes les mauvais esprits par le nom puissant de Jésus na zwinguya yum to la nanga ba alliance nyonso basala oya célibat laisse basala oya stérilité oya basala ya chômage et la nul et sans effet au nom puissant de Jésus que s'arrête. Benga biso belo siko zali. Nous sommes ministère prophétique, venez voir. Tozali mbona na veni Pinzi numéro 7 na commune Bandalungwa. Obengi biso la numéro oyo plus 243 89 58 76 871 plus 243 89 58 76 871 soko bengai okozwanga bo musala nzambe Joseph na kosambela pona bino oyo nzamba koloba tokoyebisa yo tolandelo prière okobika Bible ya biso boningi ape biso mandat ya kosambela po nzamba sanini alongola bato na blocage tona don ya délivrance ya prophétie tokoprophétiser pona yo tokosambela pona yo nzamba longoli yo na kunda alongoli yo na négativité alongoli yo na ba alliance tala alliance osala aimé bando kenda poto tililo ozwa kamukanda te babi ya mataya via okende mais mo simba te banda okenda poto ozwa kamukanda te bien eza normalité car la Bible nous dit abaki na Abraham lo mwa ndako na bino lo mwa pe na bino kende est-ce que so okende nganzambe na kopambola moto yo so kopambola yo est-ce que okende nganzambe na komodire moto so komodire yo bando saka musala ba contrat 6 mois après balongolo musala au vendose la 6 mois est-ce que poto yango okenda kotika baninga bébé soki nzamba permettre que poto te okenda ngote lokolo zwa visa attendre yani okenda ngo nzela Grèce nzela mal mais lokolo koma ka poto c'est que nzamba ta permettre ko poto il faut mon sengo na yo pourquoi mon sengo na yo te ozana poto vie passe minyoko mingai obayi na poto parce que ba alliance ya famille ezo poursuivre yo bien aimé benga biso to sala prière na yo nzamba ko sala ngolu nzamba ko sala ngolu okozala moto ko munene oyo nzambe azokana bien aimé tango za na vie c'est que nzambe azana projet ya bonheur na bomo na yo baluka balia yo kala o vivre pourquoi nzamba lingi to kufa mais c'est no comprendre c'est la rétroception ba ndoto nous ko tra butu avant que les poteaux avant okola avant obala avant obota otaka nini kanisa yango ezaka message nzamba zotalisa yo discernement ezalité bien aimé nzamba za na posa na yo alingabi kisayo na nzela Mosai Joseph alingabi kisola na ko cité benga biso ngonga toko benga toko yamba yo église ali awa na Pinzi numéro 7 na Bandalungwa tous les 84 communes olingo ya zwa mola selembau kita la venir kita la mosquée so kiti wana oye to sambeli nzaba kosunga eza prière à famille boya bien aimé nzaba pe so onction oyo to sala musana ye abina biso nini ngaba nzaba pesa nga frère de fonctionnement non sala on nenga ba to sala yango frère de fonctionnement na batela ngo makasi parce que sili na zala nité abinga frère de fonctionnement oza onction na pesa biso to sambela bato babika bien aimé to senga na biso nini be ngoni o fichi te considéré fiche considération $5 $1000 non nzaba la biso apesi biso fele to pesa o fele ko banga te na yebi ke prophète ebele o balekina ba télévision basali nzambe soni avant ko sambela ba musuba osenga ba 50 sacs à loso ba 20 sacs à l'osso et ça normalité ba pota ndenge wana bobongo la mutema repentez-vous so bongo mutema te kanda nzambe pene akobeta bino nzamba akanda na bino obosala kamne ndenge sengelité a comme c'est nous baba boko ba aveugle
nga na sala mutu délivrance na senga loso na sala boutique tonini to senga loso te to senga kwanga te to senga mbongo te nzambe nenga benginga na musana ye a pouvoir de aponanga oya pesa nga ona zwaka soki nzamba obinanga na nzia na yo pende ona kobika et gloire à Dieu so ya nzia na kobika te m'en fou j'ai fait l'œuvre de l'Éternel na sambeli obiki okei c'est ça mission o nzambe apesi biso yango wana basala nzambe botika kotos ko buka mibeko ya nzambe di commandement de Dieu wana yo musala nzambe prophète prophétesse okomata na 3T prophète anzala ma bebongo toza batanzala te bila biso or et diamant ça lui appartient musala nzambe aza héritier ya or ezalo ko na sa moi o mutosa na jekamina mutanzala te so or na diamant ya nzambe la biso ngana musala nzambe est-ce que ça mandia totika musala oya mabe ce n'est pas normal bobenga biso ya numéro na pesiona na Congo soza kuna Congo c'est mieux okoya na église sike so biso tokosambela nzamba lola akolongola ba alliance nyonso ya famille pas ce mona wana parce que basala alliance mo quelconque na vie na yo o mona passe mais nzamba la biso nini abla biso tout est accompli le ko accompli ça nyonso et c'est na yo pe ozala accompli abla biso sous nini il y aura aucune condamnation à celui qui a Jésus-Christ Nazareth wana Yesu ten yango zo mona passe wana Yesu ten yango alliance kangami wana Yesu ten yango vie kangami wana Yesu te yango souffrir na poto wana Yesu te yango souffrir na Congo beti na Congo ah batebi balola nzala nzeza makambo akala tola mboka na pasi mais matembe na biso ezalaka yosko zanga même ne matembele même transport ya okende ville koluka bana Thompson ezalité bien mes alliances sataniques bien aimé biso nyonso toza bozwi ndenge moko te mais nzamba abina biso nini minimum ya vie faut tozala nango quand même bakanga vie na yo bakanga bomoi na yo bakanga yo aux enfermés tika nzamba lola amona yo siko ozali ngai mosala no pasteur Joseph nazali awa benganga nyonso lingo benganga akonifika téléphone ngai kanga pour ba charge na biso mais nyonso osenga prière no landelo na prière na kosala prière nzambo abenganga wapesa ngai nguya molimo santo akobikisa yo nga abikisa kate je fais que la prière na sala ka musala nza tiningai domena kobikisa domena kopambola ezali ya nzambe tika nzambe alungula ba alliance nyonso satanique batana vie na bino na kombo na Yesu Kristu nzamba lola amona bino au nom de Jésus Christ nzamba lola mokonzi na bilaka na BBC ba alliance nyonso satanique oyo mabote sekata bana onzambe bana no bakangami pasi minyoko pamba te basali ba alliance moko quelconque na vie na bona bomo na bango mokonzi na bilaka wakete nyonso tokosimbe kopamboma kande na sali bo nzambe na simbi mitu ya bana nyonso basala ba problème spirituel de près de loin na kombo na Yesu Christ ba alliance nyonso ezika la moto au nom de Jésus Christ de Nazareth amen Zambe apambola biso abate la biso église mobimba ministère prophétique venez voir nzama pambola ba protocole na biso Louvila Norvin nzama pambola ba terre na biso Raphaël Kasongo nzama pambola Yvette Lualaba apambola mama Mbote merveille Kangu nzama pambola Dora Matondo Nzuzi Christophe Bangandombala bandeko nyonso balanda kabiso nzambe apambola bino de près de loin tozana bino toujours ensemble avec Dieu nous vaincrons avec Dieu nous ferons des exploits tika nzamba lola asimba bino abatela bino bolonga bofulukisa mama Joyce nzamba mona yo Michel Kololo Blandine Kololo nzamba lola asimba bino na Taïra Makasi na Patricia exaucé amen. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.